Makambu likola makambu bandeko ata tobi totika na biso me makambo ezolanda biso ata tozwi na biso décision totika tolobela ngo lisu te me comme makambo ezolanda biso kaka ezosenga kaka tolobelaka ngo yango ngai mpe Irsile Botelo TV nayaka liboso ya bafani na nga veut dire nayaka liboso ya baabone na nga veut dire nayaka liboso ya bato nyonso oyo balingaka mingi kolanda chaîne na biso pour que comprendre bayeba eloko nini oyo ezoleka. Ronel Kosi en danger banda kaka ba vérité et kobima donc après ba vérité ya love story Ronel Kosi est menacé. Aza vraiment menacé, aza en danger na moment oyo, donc aza menacé na ba façon nyonso. Alors ce que na batu oyo balanda Ronel Kosi bato basabonga na ba page Ronel Kosi ba oyeba lisolo ona na beta sikoyo. Yango na sengi na bandeko nyonso o baza abonné te ceux qui ezamba no liboso o se retrouver na chaîne na biso alors na osenga ka o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso et o sala malamu mingi total likambu nini oyo e komeli Ronel Kosi na mokola lelo eza vraiment triste donc eza vraiment le solo moko ya pasi mingi donc après kaka ba vérité ya baby na grâce et après ba vérité nyonso to moni Ronel Kosi a danger mikolo uti ko leka Ronel Kosi abalaki bandeko to s'abonner na so ezambano ya liboso otombe na chaîne na biso en tout cas to senga o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso et o sala bien mikolo euti ko leka to monaki ba vidéo moko o ezalaki publier na internet na TikTok surtout ba photo o ezalaki publier na internet o e circulaki vraiment na internet ba concernant Ronel Kosi. Alors bat balobaki que Ronel Kosi a prédateur, Ronel Kosi a bali coutumier, Ronel Kosi a bali boy oh ezo concerné pena ba vidéo ya milai nde tomona ba mabala ba coquette sasa ndenge lekaka tomona ba comédien ba publier ba vidéo en tout cas tomona ki yango te tomona ki justement kaka ba photo tomona ki pe ba vidéo na TikTok o ezala ki ka bongo Ronel Kosi na mwasi na ye. Alors ba vidéo oh vraiment ezo concerné vraiment de ka ezala ka tomona soki comédien bali to asali prédateur to coutumier en tout cas tomona ka bandeko na biso ba théâtre bazala ka wana bandeko nyonso vraiment ba filmaka ba vidéo na bango tomona ka mais ba vidéo wana en tout cas tomona ki yango te ba vidéo wana tomona ki yango te o biso tomona ki ezalaki kaka Ronel Kosi na ba photo ya mwasi na ye. Alors ba tumsusu balobaki ke eza tournage eza libala Ronel Kosi te Ronel Kosi bali te eza juste tournage wana ezaki na ba tumsusu oyo bayaki koluba bongo. Alors ba tumsusu pe bandimaki ke te eza libala Ronel Kosi ki ko prédateur mwasi na ye wana nde azalaka mwasi na ye ba malobelo bamaki kaka ebele et après histoire ya baby na grâce to ebi biso nyonso ke grâce Luzolo bazaki penza ba pire na Ronel mais ceux qui ba beba na ki na Ronel ba bande ko yokana te zaki ka propos bana basi omi bali na teli bino liboso awa Luna na baby yango nde esala ke moi connaissance moi relation mo boeka ya grâce Luzolo na Ronel et comme ndenge koma seno ba rumeur ndenge biso nyonso toyoka. Alors Ronel Kosi aza menacé na ba compte na ye il paraît-il les na mutu moko oyo a pirata ki bongo compte ya Ronel Kosi kande baloba tambola na mukilio mona makambu kande baloba kisasa na biso makambu ezake bele kande baloba kisasa na biso makambu esila kate donc to mona likamba ko pirater ba compte Facebook ezali kamo o to mona ngo mingi to mona ngo vraiment mingi na batu nyonso na batu pe ebele. Ronel Kosi ba pirata ki compte na ye tangu ba ye ko pirater compte ya Ronel Kosi après mutu a pirata ki compte ya Ronel Kosi en tout cas asali ba dégâts ebele na TikTok na nina na Facebook bande konanga mutu wana asali ba dégâts ebele atindeli batu ba message akomaki ko linga batu na internet na compte ya Ronel Kosi azo linga ba fille na compte ya Ronel Kosi azo senga batu ba unité na compte ya Ronel Kosi azo sala vraiment ba makambo oyo Ronel Kosi akokaki ko sala te.
et avant nanu ba pirater compte na ye Ronel Nkosi akoma ko ba menace quand des ala ba menace na ba téléphone ba menace na ba appel ba menace partout to robo mayo to salo mabe yo na basi na biso to salo mabe kaka ndenge ezala ba koma ko menacer ye ba boma ye ba sala ye mabe ba bebisa vie na ye po abanda ko linga basi ya bato hors de nature Ronel Nkosi alobaki ye alinga kana ye kutu ba je wana te ya ko linga mwasi ya mutu alinga na ye ba je wana te. Alors mutu o a pirataki compte ya Ronel Nkosi yenda komaki na ba je wana ya ko benga batu ya ko linga batu na compte ya Ronel eyaki kokoma mwa makamoko ya grave e kolala kolamuka ya makasi eza nini. Bato bazoke ko commenter na page ya Ronel Nkosi, il paraît-il que muto a pirataki compte ya Ronel Nkosi, muto a pirataki vraiment compte na ye balobi ke eza grâce luzolo bandeko nanga. Est-ce que boana preuve? Boza na preuve ya oloba ke Ronel Nkosi muto a piraté compte na ye, muto azolinga sali réputation ya Ronel Nkosi na internet, muto wana eza grâce luzolo. Moi je pense pas que eza grâce luzolo. Et puis comme on a bateau bazoya koloba keza glace zolo bazo kende directement ko commenter yango na page ya Ronel. Pour Ronel Nkosi azwaki page ya mutu wana Ronel alobi bien de compte moko boza créé ya Facebook o ba komi na kombo na ye. Alors azwaki compte wana tsaki yango na mir na ye ya Facebook donc à partager yango pour nous dire que compte wana eza ya yete eza na mutu azo la compte wana pour que ba sali réputation na ye to yebi biso nyonso soki mutu alingi a pirater compte na yo donc mutu moko ta aya ko pirater compte moninga pour que ça eleka ba bien to yebi na ba Facebook o ba réseaux sociaux o soki de mutu pirater compte na yo donc a pirater compte na yo ka poya ko sali réputation na yo. Donc ton monango muto pirater compte na yo ka po sali réputation na yo ka po baby sa réputation on a battu po ebi ke réseau o eza lo kwa Facebook eza réseau au monde mobimba donc mutu tout a sali lango donc mutu soka linga ya ko sali réputation na Facebook a lukaka a baby sa ka compte na yo donc a pirater compte na yo potanga publier ba bilo mo batu ba mona ka directement ke ba biloko yo publier wana eza ya solo eza yi. Mais makambu nyonso o ezoleka na page wana o ezoleka na compte wana ezaki Ronel te mutu wana koma bilinga linga ko linga basi ya batu ko komela basi ya batu ko senga ba unité ko senga eza ba film sukutu ba réclamer ba bien so tellement ba commentaire ba fille belé ba komike na tindi kutu unité na nga $5 mutu akomelinga o tindelanga unité $5 ya numéro boy na tindi ba unité na nga ba Vodacom mutu wana pirataki compte ya Ronel ayebi Ronel très bien. Et batu ba ye koloba ka grâce luzolo nde aplibia ki yango a pirata ki yango bandeko boti kolukela grâce luzolo guerre na Ronel. Grâce luzolo koki jamais ko vanda avandi ka boy aye a créer ko pirater compte à Ronel. Grâce luzolo osala ngote alors boti kolukela grâce luzolo problème na Ronel a plibie page wana alobi bien que muto a pirater compte na ye aye bien te po mona été. Bien sûr muto ko pirater compte na ye aza muta musika taza muto ka yebi o alingi ka sali réputation na ye nga monde na loba liboso na zala victime ba pirata déjà compte nanga eza na muta pirata pena compte na nga ya pirater compte Facebook nanga akompe ko salela akompe ko tindela batu ba message akompe ko publier voir même tina ba photo eza makambo e koma na ba Facebook ye kutu ba pirater te ke o ba pirater compte na ye bazwa mot de passe na ye eza ke muta fongoli compte na kombo na ye donc mutu moka fongoli compte sa Facebook na kombo na ba kombo nyos ya Ronel et puis azo publier ba photo ya Ronel quand ndeza la kokozo oza na Facebook na yo muta ya zui ba photo pa na yo aka publier pa na ye donc batu ba kansa ke za Ronel atindela pe batebele ba demande batu ba yambango na sens que eza Ronel nde muta fongoli page wana mais or eza Ronel te baluki ko sali réputation Ronel et mutu wana linga créer débat entre Ronel Nkosi na Grâce Luzolo bandeko boti ko luka guerre entre ba comédiens.
boti koluka guerre entre Ronel Nkosi na Grâce Luzolo toyebi click na bango nyonso 4 oyo toyebi kezaki na makambo moko ebande ko se passer na réseaux sociaux. Ronel azaki mobali ya Luna, Grâce Luzolo azaki mobali ya Baby toyebi e Grâce Luzolo akomaki kokangama na Luna, Ronel akomaki kokangama na Baby sala mo ba polémique ka ndenge toyaka liboso na bino ko informer bino mais yango te lingo lakisa ke Grâce Luzolo nde aza base aza cause ya muto aza cause ya kofungola compte na Facebook na kombo ya Ronel. Grâce ne peut pas faire ça. Na yo côté la Grâce te mais na yeka pona se que Grâce Luzolo akoki ko sala yango te alors boti ko luka ko salir kaka ba réputation lelo koma ka soki muta publier photo boke directement ezentel tout le monde a un cadre si la na belle vie au moins si la publier photo na so bato ba commenter ba fingi directement zo mona mutation ya commentaire o ezakaka ba famille libota le belle vie au publier photo na so ka mutaya commenter fingi directement mutayo koma yo abakuk pourquoi to linka ko kanisela batu mabe. Ronel a na ba camarade, Ronel a na famille, Ronel a na entourage, Ronel a na ba connaissance ebele. Qu'est-ce qui prouve que compte na yé comme ba pirater compte na yé ezaka Grâce Luzolo nda piratant. Qu'est-ce qui prouve? Tout lingaka koloba ma bête. O eleki entre Grâce Luzolo na Baby eza entre Grâce Luzolo na Baby. Bangonde ka ba yebi. Ce qui Grâce Luzolo lelo alingi Luna po babio Grâce Luzolo comme bimana Luna komika ko présenter ce qui eza bongo ezaka bango pe ka nde mutu ba yebi wana tali bango. Alors tout luka soute ko potenisa Ronel Nkosi na Grâce Luzolo bazala dana ba guerre na bango. Bazala dana ba guerre na bango. Alors to yak suka te pona potanisa bango, to ya suka te pona lukela bango makambu po nanyo apribia ki vinen po Grâce mta pirata ki compte na ye. Oh Grâce Luzolo kutubu est-ce que muto lobi ke Grâce Luzolo mta pirata ki compte ya Ronel Nkosi. Est-ce que asola ki na Grâce Luzolo po Grâce Luzolo ebise vérité ke ezanga mutu na pirata ki. Bala na ba connaissance na ba bana ba makambu na mange belé muto asala kianga lingi ka Baby sa réputation Ronel muto asala kianga lingi ba fille ebele voire même nabasi ya ba camarade Ronel pour voir que mutu wana alinga ki kaka asali réputation ya Ronel pour comment ko kende ka bike o aza master na ye aloke na mwasi ya camarade na yo komeli alinga ye de bo monte ka linga ka asali réputation ya Ronel. Ale bo yasko ko bimisa ndeti sko komba Grâce Luzolo na makambo po asali nini mutu nyonso akoya na kawa na bandeko na Facebook o yana mambebele yango bomoni yana batu musu basela Facebook te andima na sela neka Instagram andima na sela na TikTok mais Facebook asela te ka pona ba makambo o lelo ozwa photo na o publier photo na Facebook mais yeba ke photo na no tie eza public ata yo lobi ke osali système o ke muta ko télécharger photo na o te muta ko yo ko kota photo na galerie te pour enregistrer mais boyeba ke ba capture d'écran et comment muta ko sa pe capture d'écran a zoomer photo no bien et comme il pe na page na ye. Alors ba Ronel ba lokwa ba star mboka na biso donc azaka na droit ya publier photo azaka na droit ya tia photo na Facebook po ani ba fan na batala a gagner ba commentaire a gagner ba j'aime na part ba fan na aka na droit wana. Alors muto ayiba ki photo ba photo po na page on eza pena ba photo et a photo moko te be ba photo o bongo ba yiba ki po batia na nini yaro ba fongola Facebook na komba Ronel. En tout cas totika nebi ke batebele ba yini na bango de ya Grâce Luzolo pona affaire o elekaki ya Grâce Luzolo na Baby batebele ba yini Grâce Luzolo pona affaire wana. Alors totika biloko wana eza bien te pourquoi bokanisela mutu likambo o mutu asali te bokanisela mutu likambo ka po boyini Grâce Luzolo ka po boyini Grâce po komi ko pirater bato musu baluki polémique na anniversaire à Grâce to mona ki Baby a publié que photo Grâce Luzolo
mais grâce Luzolo a commenté comme merci mais Luna publié photo grâce Luzolo il faut voir ba mot oh grâce Luzolo tie wana faut voir ba mot oh grâce Luzolo commenter na commentaire wana mais ba te belé ba bimi ba lobi ba komi ya ofinga pe ba fingi grâce to moni yango. Malgré ça, tout le monde sa réputation a été que oye mutu a plibia que oye mutu a forcer contre ya muninga tout le sala ngote. Tout le sala ngote. Yango bomo na tsheli bino ba sinya ko lela wana, sinya mawa wana. Na likambo ekomi Ronel. Eza pasi bandeko nanga. Muta a piraté compte na yo, muta sala compte na kombo na ona photo na yo, abando kitisa valeur, no poza kwa ko kitisa valeur. Muta bando kitisa valeur no na olinga basi bele bandi ko linga o atika. Alinga o atika akitisi yo valeur. Akomi bisenga senga amabe, asenga amabe eza ko kitisa batu valeur to yebi. Ba kitisi basali tout ba kitisa valeur na ye. Bakitia grâce Luzolo Valère nani Ronel Kosi Valère mais beaucoup ya directement te boyo lo bakisa grâce Luzolo là toza contente na bino. En tout cas moi personnellement je suis pas contente avec les fans pour bato bake commenter kunya na page ya Ronel Kosi baza ba fan ya Ronel Kosi o ba luka kaka mabe moko be place mabe ezate de ba luka kaka ba créer loko mobo ya place loko ngo ezate mais muto ya kotika commenter na yazane kuna te ayebi na epe bien que commentaire na nga na otsa o batu ba talango commentaire na otsa o emsu grâce Luzolo omona ngo emsu baby donjo omona ngo emsu bayebi ke batu ba omona mayeka commenter pour que abetsa ka baninga libaku. Et à bien te bandeko na pasteur de la forte nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix to lingi kimia. Ton balo ba que nous voulons la paix ngo to monango. Nous voulons la paix, to mona la paix ngo. Eza kate so comédien mo publier photo yo commenter koto fingi. So comédien mo publier yo commenter koto fingi. Où allons-nous? Ce que ba yo kanandeni. Pour si réellement grâce Luzolo na Ronel Kosi ba na ba guerre d'esprit o ba yo kanate. Pourquoi boyo commenter bon? Est-ce que muto grâce nani Ronel Kosa boyo kana na vie est ça grâce Luzolo? Ana bate bele o pa beta pe kara. Ana bate bele o ba sola na o pe ba solate même na famille na ye même to mona ngo même na ba famille ozana batu nyoso te o solisaka. Alors muto salinga baby sa nika réputation na yo o luka kana ba façon nyoso o ya luka ko baby sa réputation na yo. Bobi misa grâce Luzolo na makamba Ronel Kosi. Clique na bango 4 o esi epela na ngo moto. Batu o abendani na ndenge ne alors bobi misa grâce Luzolo na makamba Ronel Kosi bo sala bien te. En tout cas bo sala mabe bandeko nanga. Tolukela ba comédien na biso kimia esa malamu tolukela bango kate ko swana o ekomeli Ronel ekomeli aza menacé azozo ba menace Ronel aye ko belela aza menacé azozo ba menace moko terrible air yango alobi bien air yango yo toluka vérifier pour bato ba komele ke to salo mabe to so mutu déjà ba comme da ko menace ba comme komelo to sa mabe et comme makambu kende na police kende ko laksango na police il faut conseiller Ronel ka ke kende na police kende ko lakisa likambo o ekomeli yo pour que lobby likambo ko ya mais police olobaka te nazwaki déjà avertissement moi mobalo ayebisi nga déjà aza na danger pona koluka ba mesure mususu pour aza danger makambo batu ba okanela batu ba okomela ye aza danger batu ba okomele ke toko lakisa yo yoko komo linga basi na biso toko lakisa yo to okutu ya yebi yango te okutu ye asalite ayebite a Ronel alobi ke ayebite alingi mosa mutu te d'ailleurs na bitite na ye azaka na bizelo linga kutu basi ya batu te malgré masolo oto yoka ki pona baby Ronel kutu boye na grâce ba yoka na te pona baby malgré wana mais wana za ba oto yoka ki qu'est-ce qui prouve que ça réalité toti
Qu'est-ce qui prouve que Ronel Kosa lingé baby? Et là, ni o e laksa biso, eza likambo toyokaki, o bat balobaki, o internet e pelaki. Mais grâce aux autres, moi bimete pour ebisabino que Nathalie Baby Donjwa, ba o linga na Ronel Kosi. Eza o eloba mais na monde na bango bata théâtre. Boyebi bata théâtre nde ba lukaka ko créer likambo place likambo ezate. Alors bande ko to luka kimia. Toye liboso na bino pona luka kimia. Et là comment ils ont l'accepté que Ronel Kosi muta piraté compte na ye eza grâce aux comme ils ont l'accepté nango bongote alors toti kaka ko créer problème place ba problème ezate ba commentaire na bino mabe wana en tout cas botika ko commenter bongo et ça malamu te botika ko accuser grâce place oye ayebi et le côté. Alors merci mingi na bande ko nyoso obalanda XL Botelo TV vraiment merci na bino ceux qui ezamba na liboso otombe na chaîne na biso kande toyebi sarabino chose en ballon liboso au s'abonner au commenter au liker au partager et au sa malamu mingi bisous surtout ba j'aime na bino bobo sanate en tout cas nga na lingara ba j'aime na bino penza na lingara yango donc tango koti na chaîne na biso so les ambalano ya liboso au s'abonner au commenter au liker au partager ça la bien bisous bye.